moi si soki na sali na sima ya pe mabete pour sentiment na ngeza wana la tuni suku ko sala ngabi na osala cave na osala biloko tout yo est-ce que osala moi sinon cave ya problème ngape na d'accord côté kokota cave oui donc on a bala pour na kenda ba otala biso suko do yebisa ba moi sinanga mona encourager basi ke na encourager mutu bali ba kota basi na encourager te ngai na osala yo okota cave sima nazo sambela nana o sima pe nazo prier on a sa conviction ya sima na cadre te que na PDT on a te mais na cadre pe ya ba play bon siko mama soka dans la makila ça est ici mais parce que na pose d'activité na osani et aussi les sima na salité mais so biso ke ma salité mama za la pas technique na osani mo sali ka ninga sima okota cave comme na okota wana confirmer bon désir de la chair est na libala donc tout est permis na libala oui moi si na futeli mbo nzamba pesa nga limite te donc même qu'on est basi ba soit ba moi si so système bali ça problème te pénis à lisumu te ma na hôtel mandé papa biloko musuku tika maté ya wana bokote ya maté bobebisa makambo mais obi quelque part banzela on les a banzela on nzamba le mobali kota na zela basi pesa nga verset mais nzamba sala yi asala ina na testa biloko zo encourager non nani attesta biloko zo kabe homosexualité moi sinanga peke na ye kota na sima non wana na lobi nazo étudiant mais oyo nazo loba oyo net kota cave ya problème ni eloko na nga moko na futeli mbongo nga moko na ke bosu na sali moi si pe nga mo azape propre siko na sali na kene na nzela biloko to mona kala na bapolo na ko ezesa ngwa na nzoto ka ya mama biloko ni boto talate kala ba prof na bisoti yebisanga leçon ni nzambe apesa biso position tel missionnaire ona yebisanga nzambe place apesa biso ba position ba missionnaire non na a besoin ba vexer wala wana ya plaisir ya vie na ngai na ko sanga na ngote donc bo ko sekate na sérieux na sérieux donc ba position to ba kama sutra ba nini tout mais to ko ezesa ngwapi Kama Sutra, tous on va respecter. Que la nature vous enseigne. Na PDT, na homosexualité, na double simté. Mais plaisir n'a ngai. Tam so maman n'a pas de technique. On a étudié est-ce qu'il faut na kota ou pas. Côté asima. C'est pas un problème. Parce que là on a convaincu là. Au sein la vaseline. T. Mais yo quand même pour na librifier nzela ya sima. OK les gars na sali na noté mais ça mama te na salité mais ce que elingai na tata mafuta mbila y a problème te non ça vaseline depuis une mauvaise réputation donc prophète de Ndesi nous apprend que na mariage ba position interdite papa position ni bible papa na lobby na moni na luki bible za parmi ba batanga bible na mboko na étudier yango na moni c'est comment mais nzela oyo wana o baloba sodomie c'est quoi c'est sodomie c'est quoi il a pas non l'homosexualité mais papa est dans le bien comment on est où tu as pas mon délété il y a des hommes qui font de l'amour avec les femmes dans les fesses sans que pour na bango eza offense et que eza pénalité soka soka plaisir wana na dibosu maman on n'a pas de technique ngana na mekite mais wana eza nzela salité bimaka nzamba sala na lobby salité bima oui yo yekokota nzela na lobby salité bima liboso te ba masu baba ni papa et ba perte place bima te ba perte place bima pour comparer un peu oui les a même microbe ouais mais na favoriser te pour les homosexuels pour profiter na ngote biso ba marié ndeto aboye na ko condamner ba marié mususu te ba osa la mon verser place de pécicité donc tout est permis la chambre non mais faut faire mal la maman te il ne faut pas lui faire mal, je crois que c'est ça. Même les Botswana, si on force maman, ils violent. Donc tout est. Quelque part, au monde a tout besoin d'encourager les mal. Ngana muta vérité. Dans la pana nzambe qui ne font pas la vérité. Ngai biloko basala on a ma chambre. Ba otala nga na se mutema ba ko sa conscience. Même na mboka pe.
masa mo abetanga lisolo tato okola pe asala yango donc grec na sima esalemaka na bato normal pe bapaster baebele na kati wana balela nsima parce que ezopesa position eza na géographie nango ndenge ezosala so comprendre donc il faut pas parler trop